Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangitina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa Mbwazali na makolo mine alandaka sela semoko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi nini yango esilaka te ata sonzo soka kangami mutu na nzoto si akweyaka te eloko nini esilaka te lelo toyekoloba iwiri fin de la guerre esili wapi na mboka Congo RDC RDC umela oza ya nzambe babundisa ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas yango yo lelo président Fati toloba nini tolingi yo na nko Maman Denise tolingi yo na nko Mama Thérèse Kaikwamba à partir ya lelo bino ba congolais bolongola na minoko na bino adagio ke mwasi atongaka mboka te oyo tomoni kuna pembeni ya président Trump eza mobali akatisa suki alati kazaka eza mwasi te tango mibali balembaki Deborah telemaki lokola juge yepe kuna représenter RDC mobimba bana Congo espoir ezali elikia ezali mboka wana etonda bilaka mboka wana etonda bomengo sikoyo tokolala pongi tobanda kotonga mwana na mwana zwa responsabilité na tant que congolais totombola bendele ezala toujours likolo président Fati olingi yo na nko Yahweh yamboka Congo Yahweh sanzelama Yahweh yamboka Congo kumisama Yahweh ya Congo Yahweh kumisame Yahweh ya Congo sanzelama ya solo togo bengama ibena bana ya nzambe ya solo togo bengama seko bana na nzambe accord signé boyoka nikoti bitumbe sili nzambe nzamba mboka Kongo zwa lokumu nzamba mboka Kongo zwa lokumu na akozela le 27 yango le 27 ngabi nini lisusu ko yako kota na kati bo makambo sala mate nzambe oyo merci président Fati nzamba pambula yo Mama Denise nzamba pambula bino pona yebike pembeni ya papa te conseil ezoli kamalamu nzambe apambola bino po makambo ndenge salami basali ya nzambe bozali ko bondela po na mboka Congo nzambe apambola bino toyebi ke ba groupe de prière rebelle oyo pe bazali ko lakisa te ke basambelaka mais bazali ko sambela po na mboka Congo wana ba groupe nyonso wana en tout cas nzambe apambola pe bino po musale monani to wuti musika lokola batu bazo matangomba soki ya ndenge nini te akokoma ti lelo oyo akore salami nyonso esili nzambe zwa lokumu esengwe tondi na mitema ngai te mbulu ekosila te ngai funa kende Goma mbulu ekosila te funa kende Bukavu po bana na kende kuna kala na kende lisusu te ko banga na ko kende kuna ndenge nini ya mbalo oyo te kime koti nzamba zwa lokumu nzamba pambola biso nzambe ya pambola nzamba mboka Congo bakisela biso so ba minere olobaka na biso ko bakisa ebele bakisa lisusu to yebite oye ko sala ke muto mukusi akomi mulai oye ko sala ke muto azaka mulai soka meli minere wana to apakoli yango akomi mukuse oye ko sala ke olieto keleke ko lugaka ba bebel mais minere ekita oye banda ko sala ke bebele ko sala te kaka soko zwi kake loko moko ko ya minere wana opakoli yango ale makamunyo so esili
nzamba za lokumu antuka nzamba linga Congo yana te bati baba nzamba za Congolais baza na raison pardon asa Congolais benza so maka minyo ne buizo ke sili lango eza kopesa batu pongi te pardon nzamba za lokumu nous sommes dans la joie, il faut tous aller Sengo 30 ans 10 20 30 ans bitumbeza kaka mitala nzambe nenga tini Fachi Beton na mama première dame mama na biso oyo akamba kabiso ba comédien na niveau santé ma Denise a longo nya bisika bozali 6 ans ya pamba ba signé mikanda lelo guerre esili tala nzambe nenga salaka Jésus Christ Nazareth le mec de taille de circonstances ulamba ka fufu ulugi Thompson muyibi ayiko dame au sali dindon au luki mo kwanga au préparer muibi ya yibi cette fois-ci tout sali ligorodo to kalingi ligorodo adame ligorodo allez yambula nye Fachi Beton merci le président de la République yo muto sali na mayele na yo o batu balaki na ngote usali na pembeni mama Denise Nyakeru Pazawana bosali que lilo guerre to signé contrat guerre sili nous sommes dans la joie ce qui n'a ligne mboka na ngate RDC na olingani ni sikoyo nani olingela ngango kolekanga président de la République couple présidentiel merci bisika bozali bisika nyonso kaka sambelaki pona RDC alonga na bitumboyo merci. La Bible dit dans Colossiens 3:15 et soyez reconnaissants. Donc tous a reconnaissant les lots na onyon so sambela kikaka. Alubaika ke na nzambe simba ba Rwandais on a biso nini nzambe simba et nzambe simbi parce que les maîtres de temps et de circonstances nous sommes dans la joie nzambe kumama na yo. Jésus Christ kumama no bisiko zali. Merci. Nzambe nanga yo kumbama yawe makasi momo nanga yo kumbama Jehova Nzambe Congo kumbama yawe Erikia motema Congo kumbama Jehova ona embiri yo kumbama yawe Yahweh kumbama un jour merveilleux un cessez-le-feu historique, un accord extraordinaire. Fachi notre président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, papa to chaona chipo, ito tambola na o Congo ngo mobimba o ndenge nini bandeko. Après 30 ans de souffrance, de traumatisme, de tristesse, d'angoisse, na likambo ya guerre est oyo. Fachi oye posukisi yango engambe mobali papa ndenge na lobaka na sima ya mobali ya makasi mwasa maele nda na sima mama Denise Nyakeru Tshisekedi notre maman un grand merci na soutien oyo apportaki na monsieur le président pour akendela likambo tina suka mama coup de chapeau et bien notre héroïne son excellence Thérèse Wagner avec beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de détermination auquel nalikambo tina suka maman to pesonino un grand merci Nabino lelo tozana sengo peuple congolais to sepeli to yokana finalement na bandeko na biso ya Rwanda elongo. Merci beaucoup na FARDC. Merci beaucoup na Bawazalendo pona oyo bosali pona mboka FARDC eloko makasi. Un grand merci na ba pasteur o ba organisaki ba retraite, ba prière à gauche, ba prière à droite pona likambuya guerre o ya este to soutenaki biso so président na biso na ba prière, ba artiste pe to tikala kité, comédien, musicien RDC mobima to telemaki na likambo yo to transmettre na président na biso Fachi ba énergie nyonso ezalaki pour que likambo yo ekoma
Tina Souka. En tout cas, tout dans la Sengo, to pesibino nyonso merci. Ba membre nyonso ya gouvernement au bosali na likamboyo, ba héros dans l'ombre pe bozali. Oyo pe to yebi o pe to yebite. To pesibino merci. On est vraiment fiers de vous. To komi ngebu 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 ngebu. Fachibe. Ouais, nous disons merci au président de la République, Fachi Beton, Mwana Tshisekedi wa Mulumba, pour sa diplomatie agissante et qu'on signame accord Oyo Ezalaki et Abisso na Rwanda. Oui, bitumba uti pendant 30 ans, to bundi 30 ans, bat bakufi belé, mais le accord est signame vraiment tozali na Esengo, ya koloba ete kimia vraiment et kotikati na mboka, tozana kondima ete nyonso kozala malamu. Pour na est et soit kimia pe développement ya Congo et kende penza liboso. Vraiment merci na président de la République, merci na ministre na biso affaires étrangères madame Wagner, vraiment nzambe apambola yo na musalo sali kitoko. Merci na bana neso ya Congo, souwe na biso ezali ki akoro esinyame ezala bongo na bopikiliki na bokundu bwa nzoto po nyonso de kamalamu vraiment akoro ezala pena akoro kopesa kimia na mboka. Voilà pourquoi biso tozali na Esengo était accord au signamé nzamba pambola bana ya Congo tozane likete makamuneso ekotambola na kimia nyonso Esengo ezali vraiment pote kimia to leli mingi cette fois-ci to bete développement ya Congo zo kende liboso toza sima mokonzi mboka Fachi Beton toujours ensemble. Fachi vanda na yo umela seko na seko. Fachi vanda na yo. Oh Seigneur, merci Nzambe na biso. Merci au pesa biso mabele à Congo papa. Merci au pesa biso mabele à Congo. Nzambe na ngai baloba ke go simbate elali na est. Oh baloba ke bakoro na bango ba sinyaka. Oh bakoro na bango ba sinya esuka na nzela mais oya mbalo yo ba memi bango tina ti. Ah, Vandanayo. Darkness is not gonna last so long. Darkness is not gonna last so long. Molili kotika la libelate. Merci. Merci, Président Fachi. Merci. Oumelanayo. Fachibe. Fachibe. Béton. Debout Congolais. Bisso, ba Congolais ya diaspora. En direct de l'Europe. Na Luxembourg, bana ya salongo, to lalite. To telemaki banso derrière Mokonzi ya mboka, notre président de la République, Oyo Nzambe atindeli biso, David Congolais, David Oyo akwesi Goliath Congolais. Nzambe to tondi yo to komisio. Merci na ba FARDC, merci à toutes les autorités congolaises, Oyo bazali comme un seul homme, derrière notre président de la République. Félicitations na ba Wazalendo, ba FARDC. Félicitations na gouvernement mobimba oyo baza na sima ya président na biso. Na koki kobosa na te madame Wagner. Félicitations na Trump. Félicitations ebele. Donc ndenge Nzambe asungi biso. Biso pe tobosa na président na biso te tozala sima na ye totonga mboka oyo to souffrir nango pendant 30 ans de guerre. Lelo Nzambe atindeli biso moko na biso oyo ngai nazobenga David Congolais. Merci papa Longonia. Jamais trahir le Congo, jamais trahir le Congo. Félicitations na contrat oyo tozui na ba américain. Lelo mboka na biso ezongi na fierté nango, na longonya nango, na lokumu na yango. Congo eloko ya makasi. Nana kore kondima likambo boye vraiment. Accord moko historique. Nzambe yoka ba prière, yango ata balobi ata mbule beti ndenge nini. Ekata na akaka. Atoza na problème yango ndenge nini fin de fait solution ozwama. Nana kore kondima likambo boye. Accord historique ça mais moni date wana batiango penda férié na Congo mobimba. Les deux pays yokani. Kasi te Rwanda na Congo yokani. Nzambe merci. Oyebi Nzambe ayokaka. Ayoki kolela ya ba pasteur, ayoki kolela ya ba na Congo nyonso partout bazala mokili mobimba. Mais partout dans le monde,
Mais oui, alors que les batunions, bisonions, batunions, baleli pour la Congo, martyrs, bakufi pour la Congo. Nous avons que les là. Oh, c'est bon. Encore plus Congo mboka elengi. Maman, merci Fachi Beton. Maman. Mboka elengi. Eh, mais je guerre ici, Lucas. Tu vas nous bon ça mboka la biso. Na édition encore historique. On veut dire une bonne nouvelle. Bon, tant que tu as la bonne fête, à tout à l'heure. Félicitations, félicitations au président de la République, Fachi Beton, Tshisekedi Tshilombo. Vraiment, plaisir depuis l'Europe. Tu sais que Yom Tozongi Célébiso, fierté nationale avec la diplomatie agissante. Félicitations encore parce que les accords de paix et l'équipe, le monde entier va reconnaître que Tozaki a agressé. Et les loyaux, avec l'aide, il y a Banana aux États-Unis, plus précisément Madame Wagner, a aussi signé contrat au paix. Donc, il va déranger après 30 ans. Il y a Bouzoba Oeleka avant Yomokonzamboka. Félicitations, président de la République. Félicitations à bateau, nous surtout va participer pour la fort et à paix Oyo et Kokisama. Bisson a porté comme fier, tu dis que ceux qui les loguerwana balalisango na Donald Trump boyé au monde entier comme reconnaître que Bissot tozaki agressé. Les loba mboka surtout a porté comme reconnaître que Congolais azalaki agressé. Alors Rwanda comprendre a signé. Tout ça vraiment qu'on remercie l'autorité congolaise. Naba betuka nango nyonso, cela veut dire bato ezala basali na nzambe. Ezala bato bandai ko prier, ezala bana ya Congo bango mo banda kotia ba accord oyo ekokisama. Tout ça content. Vraiment lelo souveraineté mboka na biso bakabia te loko moko te, mboka na biso eza toujours moko. Vraiment mokonzi mboka, félicitations. Félicitations Fachi Beton. Olasi magoza béton. Biso na ba poto a de l'autre ko kumisama. To bi ke ba marche ya bato so basala na poto. Lelo résultat na ngwepesami. Lelo agresseur à reconnaître. Alors biso ba comédien, biso bato to panzaka sango. To lingi to tika o etika la histoire. Maman Wagner, o ya pesa o papa ya mokonzi mboka pesa ke loboko akena ba koro tina suka. Tolingi pe kombo na ye koma kotangisa ma histoire ya Congo kaka Fachi mtoko ko changer yango. Tu as une occasion mi balete. Baba ndaja ko changer yango. Histoire, géographie, o nini baba na kotangisa makambu oyo ya befort ya ba Congolais ba osala malamu. To sengi ke o wasala malamu. Biso pe groupe Salongo, to ko accompagner chef de l'État. To ko accompagner chef de l'État pour na bitumba na ya ba corruption wana. Pour lelo makambu no ceci la pour ba koro aux États-Unis. Congolais ne souffrent qu'engelango parce que surtout tali ba Dubaï ndenge bonga o ba mboka aux États-Unis ba investisseur na mboka wana donc biso peut te assurer que les investisseurs américains sont baillés tout pesa na loboko et puis brigade anticorruption salama brigade de mœurs et salama cela veut dire to kengela bongo ya congolais agandaka n'importe quoi les sous-soutés. Oh, talaka nde ba pesi biso liberté na internet ndenge tungisi Congolais no sa comme ko préféré na ye parce que tout bana 18 ans tous temps ya roté ya bon baba ndeko na so bana 18 ans Fachi Beton kengela bango yo ebika so na oloba nini bana 18 ans faut kengela bango tozongisa mateya éducation civique et politique faisonga balobelaka ba bien fait ya bakonzi ya Congo bakonzi o basali malamu fo bakumisa ko bana na yo moko Fachi Beton na yango félicitations pour la accord et paix. Après 30 ans de malheur, nous avons le Kumu, le peuple congolais, tout ce pays-là. Est-ce que tout Kengela, l'accord de paix, Oyo, est-ce que nous, surtout Congolais, nous avons un poteau, Betaka li solo Oyo, que Bisona, Banguna, wana, Masolo et Sili. Mboka na sopeza na nukaka moko, et palangani na ngote. Donc, tout ça, si Manao Mokonzamboka, Fachi Beton, merci. Nous sommes prêts, toujours nettoyer côté à votre époque, il y a président Mobutu, tout ça, à théâtre. Pour éduquer la population, tout le monde a finga, tout le monde a makam. Nous sommes sur les réseaux sociaux parce que nous sommes là. Pour te baka que tous avant la tata moko maman moko, mboka na biso nini Congo mokonzi na biso actuellement c'est Fachi Beton, Antoine Félix Tshilombo Yemoko. OK. Bana Congo, bana mokili mobimba. Biso
bana ya Fachi Béton na minute tozana esengo bele ko yebisa bino ke Congo est en avance. Donc comme il a 1000 pas d'avance, 1 million de pas d'avance, tu signes accord de ciel pour que tu sois avance à vie. Congo est comme libre. Batunius Baoya na Congo bazalana avantage wana ya ko vivre na Congo paisiblement pour na Fachi Béton. Kobanda lelo tu signes accord de siècle. Congo est comme na esengomke oyo Batunius Baoya kozela. Congo en avant, Fachi Béton de tout le temps. Tous en essai mon ayo Fachi, Kende Liboso, Moussale Salem Amalam. Essai mon ayo Fachi, Oumela,